et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. na komba tata mwana pe mwalimu wasambu bandi baliranga bisundu tukusenga na ndia nzembo akulekani bisundu mbeza bisundu mbansu soki nzembo sili tukusenga na mwana aliya biselete akulekani bisundu mbeza bisundu Mukumbuse mwani tata mwanda velela wanlongo tata nzambi tata kisolo kelo kelo wanlongo mfumo wetu Yesu Kristo tata ilunga na kiangani wanlongo tata mwanda velela tata lingenda kuntima nzambi tata mmosi tata simu kimbango kiangani
katufuene kunzami kenda utulembu kila utuloloka tufuka manivu tulafunda ifunda limatondo mama nene lukutuvangilange mara tuvangi ulumu kiunu mama mwilo maringi kimpovila ketu kala tutangila nitalo masomo kanselo tutangila nitalo milembu nsilu tusila vogu kiele tuza tusambila mukogila mpe tusambila idiao tatu dina vonsiuka ikogila tufadi sambila muna fuku tukila mvumzi lembi luziko kanse mpila nkenda zeni lembu enu lutufili ntemu tuzili kunzwa kuivelela mukuizo wa mambo mago mavelele kutambula dimbu kimpuluzu idiao tata mwanda vela tata simungi maungi angani mukambili tukotele munzwako ya imfumu kutuyambulani kani mosika vaika umpawa kansi tulombele zibula ntima mietu zibula matu metu mena mutuka munkanda ko moyi tu watu lunda mpasto vuluzu mosi mubetu nduna sololo mudikila mameme mako bika luvovila muyandi nutela mana muyandi tuka mutangu lwembangu lulu pasi programe ya onsu ilutila muna moko menu bika kenda zeni levo ensi tuwarisa moma tulome nukumungesei mwana tata mwanda velela amen. Na komba tata mwana pe molimo santo kosimba mukanda ya tata nzambe na tongo ya lelo tokotanga mikanda mibale tokobanda kotanga na mukanda ya Exode tuku mibale eteni ya moko kino zomi na sambo to Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokoleka lisusu kotanga mibeko zomi na mibale ya lingomba ya tata molimo mosanto to 12 préceptes ya église kimbangiste tokokende kosukisa kotanga makomi mosanto na mukanda ya Zekalia eteni nango ya libwa tokotanga pe eteni moke kaka ya libwa to na Zacharie chapitre 9 verset 9 tokopesa pe référence moko na mukanda ya Matthieu chapitre 1 verset 19 à 20 tozongi kotanga na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 totangi na komba tata mwana pe molimo santo mutu makoma elobeli biso mibeko zomi nzambe alobaki maloba o nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ezipito na ndako na boumbu okozala na banzambe mususu liboso na ngai te okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te okogumbamela yango te to kosalela yango te po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misatu pe na minei na ba oyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato koto na koto bao bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai okotanga kombo ya yawe nzambe na yo pamba te po ete yawe akolongisa te o atangi kombo na epamba kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na nyonso nde mokolo na sambo ezali sabata epai yawe nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala soko moke te yo te pe mwana mobali na yo te pe mwana mwasi na yo te pe moumbu mobali na yo te pe moumbu mwasi na yo te pe bibwele na yo te pe mopaya na lopango na yo te po ete na mikolo motoba yawe azalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko nyonso kati na yango pe apemaki na mokolo na sambo yango wana yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te
okoloba matatu na lokuta na tina ya mozalani na yo te, okolula ndako na mozalani na yo te, okolula mwasi na mozalani na yo te, soko moumbu mobali na ye te, soko moumbu mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko punda na ye te, soko eloko nini ezali na mozalani na yo te. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo toleki kotanga 12 préceptes ya église kimbangiste. Totangi na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Mobeko ya liboso tosala leta pamba te bokonzi nyonso euti na Nzambe. Ya mibale, linga bato baso atakutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Ya misato, komela likaya te, komela bangi to diamba te. Ya mine, komela masanga ya kolangwisa te. Ya mitano, kobina te, kotala pe mabina te. Ya motoba, kosokola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. Ya sambo, koswana te, kobunda pe te. Ya mwambe, kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. Ya libwa, futaka pako ya leta. Ya zomi, kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te. Ya zomi na moko, ndima mabe na yo liboso ya baninga. Ya zomi na mibale, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te. Bamakaku nyonso kolia te, kolia nyoka te. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo toleki na mukanda tolobaki na mukanda ya Zacharie chapitre 9 verset 9. Totangi na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Mutu makoma elobeli biso bokonzi na Siona na sima. Sepela mingi mwana mwasi na Siona. Nganga mwana mwasi na Yerusalemi. Tala mokonzi na yo akoyela yo. Ye azali na boyenge bene pe na kobikisa. Na bopolo pe na pe atamboli likolo na punda. Likolo na mwana na punda. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Tobondela. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mungu wetu, Baba yetu, Baba Roho Mtakatifu, Baba Simoke Mbangu Kianga, nitakushukuru. Watulinda usiku mzima, watukulisha asubuhi ya leo. Si batoto wako takuya mbele kukula chakula ya kiroho. Mivi banichagua asubuhi ya leo nibakulise batoto wako chakula ya kiroho. Yaonjo mama mwili na kulilia, umseme papa asiangalie buchafu nyeko ndani yako. Ashuke anivale. Inye yote tatoka kwangu asubuhi ya leo. Tusikie, tubanie, tutumikie vile njo tuomba kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Na kombo Tata Mwana mpe Molimo Santo. Na tongo ya lelo tutangi mikanda mibale. Tubandaki kotanga na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Tolekaki kotanga 12 préceptes ya église kimbangiste. Tusukisaki kotanga makomi mosantu na mukanda ya Zacharie chapitre 9 verset 9. Tupesaki pe référence moko na mukanda ya Matthieu chapitre 1 verset 19 à 20. Mukanda ya Exode eza deuxième livre ya Moïse oya komaki yango tina nango elakisaka ete kobima. Soki kobima ezalaki kokota nde bandaki liboso. Tina nini bana Israel bakotaki boumu na mokili na Ezipito? Ezalaki négligence ya maloba ya Tata Nzambe epa ya koko Abraham. Ni Tata Nzambe apesaka elaka ete
libota ne kokende boumbu na mokili mususu oyo tata nzambe alobaka suka ekokisamaka. Libota ya bana Israel emise retrouvaki na boumbu na mokili na Ezipito. Nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo, papa Kisolokele abwakeli bango filet ya récupération, abimisi bango na boumbu na mokili na Ezipito. Tangu babimaki kuna batangaki ba mama pe bana te, batangaka mibali o bazalaki na makasi ya bitumba, bazalaki 600,000 hommes. Batatana ba mama tangu bakotaki na mboka elaka, bato mibale kaka nde bakotaki, Kalebe na Yosua. Bango bakotaki na mboka elaka na tina nini? Bazalaki na kondima na bana oyo bango babotaki na esobe. Kasi ba o nyonso tu batikalaki basilaki na esobe na tina nini? Bazangaki kondima. Na deception wana, na boye ya liboso ya kolo Yesu, alobaki ete likambo ya tata nzambe oyo ezalaki na bayuda akolongola yango, akopesa yango na libota mususu, yango ekobotela ye mbuma. Ekomami na mokanda mosantu na mokanda ya Matthieu chapitre 21 verset 43. Libota yango nzambe aponi nde ngai na yo, nde mibeko zomi oyo tata nzambe apesa ye bana Israel, yango ya kopesa ngai na yo. Nde tokozwa ndakisa moko na mobeko ya liboso oyo nzambe na biso alobi ete okozala na banzambe mususu liboso na ngai te. Batata na ba mama, soki totali mobeko wana ya liboso ekangi mobeko zomi nyonso tu. Natina nini? Soki ngai na yo mwana ya papa Simon Kimbangu na kati na biso tozana banzambe mususu te, to pembeni na biso tozape na banzambe mususu te o tosambelaka, toyeba ete na likambo oyo toza kozela ya papa Simon Kimbangu toza deja na 50% oyo nzambe na biso abombeli biso. Natina ya mobeko toleki na biso, toleki na 12 préceptes o totangaki, to mibeko zomi na mibale ya lingomba ya tata Molimo Mosantu, tozwi kaka mobeko na yango ya suka. Nzambe na biso apekisi biso tolia banyama ya mbindo te. Nde yo mondimi kimbangiste, nga mondimi kimbangiste, tokoka kokeba na bilialia, pamba te na nzela ya bilialia edimi na kanguya ya mondimi. Toleki na biso na mukanda oyo totangaki na mukanda Zacharie chapitre 9 verset 9. Mukanda oyo Zacharie nde akomaki yango azalaki nganga nzambe mwana na Belekia. Na esika oyo totangi balobi ete tokoka kusepela, pamba te mokonzi aye epa na biso. Batata na ba mama, soki totali na kosepela yango oyo nzambe na biso asengi ngai na tokoka kosepela, ebele kati na biso toza na esengo te. Soki totali pe na mboka na biso, bato ebele pe baza na esengo te, surtout awa na Afrique toza na kosepela te o nzambe azongi epai na biso. Nde na yango batata na ba mama tokozwa ndakisa moke na tongo ya sika, balobi ete bolamu nyonso tu oyo tata nzambe abongiselaka moto epai na ye ezalaka libaku. Lokola nga na telemi awa, bolamu oyo tata nzambe aza kobongisa pona bomoi na nga, naza komona yango ndire freinage ya vie na ngai. Ezala yo pe lokolo vandi wana bolamu oyo nzambe aza kobongisela yo, ozomona nzambe aza kopesa yo retard na bamakambo na yo. Nde etindaki biso tozwa ndakisa na mukanda ya oyo topesaki ya référence ya Matthieu chapitre 19 chapitre 1 verset 19 à 20. Mukanda wana eza histoire avant kolo Yesu abotama liboso na bayuda. Histoire ya Joseph, mwasi na ye amemi zemi oyo ayebi te. Ezalaki libaku epa ya tata Joseph, abandaki kotungisama, kasi nzambe ya bolingo apesaki eloko ya liboso. Azalaki na yango, azalaki na motema ya mawa epa ya mama Maria, po akoka koyokisa ye soni te na miso ya bato. Ya mibale azalaki na patience. Batata na ba mama lelo soki totali
motema ya mawa ya papa Joseph yango efuti lelo. Otali bandako ebele soki totamboli okokuta awa ndako oyo ya papa Yosefu pamba te na tina ya motema mawa na efuti. Okokende hôpital bakomi yango hôpital ya papa Yosefu na tina nini na motema ya mawa na ye. Nde na yango Nzambe na biso asengi ngai na yo lelo mwana na ye eza maloba ya papa Fumwa Mbanza alobaki yango dimanche passé. Ya liboso aza kosenga ngai na yo mwana na ye mondimi kimbangiste tozala na mitema ya mawa. Motema ya mawa yango nde source ya bolingo. Ya mibale asengi ngai na yo mwana na ye tokoka kozala na patience pamba te likambo na likambo ezalaka na tango na yango oyo Nzambe na biso abongisa. Batata na bamama soki totali lelo toza kolanda 110e anniversaire ya papa Fumwa Mbanza ye moko muto ya motema ya mawa. Toyebi histoire ya kikulukuta ateki nzoto na ye andimi kopasuka mutu pona nini ya mawa ya mondimi na ye moko. Batata na bamama nde asengi ngai na yo pe tokoka kozala na motema wana ya mawa. Nde motema ya mawa yango nde oyo toyokaka bolingo ya 56 yango nde ebutaki bolingo. Nde asengi ngai na yo pe tokoka kozala na patience yango nde eza na litomba munene. Kasi na tango oyo tozali tokozonga na mukanda na biso ya Zakari alobi ete tokoka kozala na esengo pamba te mokonzi aza koya kati na biso. Nde mokonzi soki tozwi lelo na bandako na biso balobi ete mokonzi aza koya kotala yo okobongisa ndako na yo okotia yango propre pamba te mokonzi asepelaka na esika ya salite te. Nde lelo ngai na yo pe Nzambe na biso aza koya kobotama lisusu na kati ya mitema na biso. Nde alobi ete tokoka kobongisela ye bandako na biso pamba te tangu ye akoya akuta bandako na biso ko eza propre atikela biso likabo oya memeli biso. Batata na bamama mama na likambo oyo tokokende na yango na mateya na biso na tongo ya lelo Nzambe na biso asengi ngai na yo te tokoka kopongama tobongisa mitema na biso na nzela ya kotosa mibeko bolingo misala na ye yango nde kolongisa biso bongo nde tosukisi mateya na biso na tongo ya lelo na komba tata mwana pe molimo santu amen. Totelema tobondela tusamba mukumba se mwane mwanda velela tate tudie na mazulu bika kumbu yako yazituswa bika kifumu kyako kiza bika luzolo lwako lavanga watoto boso mazulu dia kwetu kalum tuvani lumbeki utu yambudila fuka zetu beto bonso beto yambudidi batu vidi fuka utu twalani mpuku munuka sitani na mkwayambi kadikia kukifumu ekembo engolo biamvu ya mvu mukumba se mwane mwanda velela amen. Tusengi nzembo. O mwana Nzambi ukwizovanza munkembwe zulu ke kwizila au moins 2 3. O mwana Nzambi ukwizovanza munkembwe zulu ke kwizila zimbasi zikulandanga ekese lumbu kinampe kinalwa kila baveledi bikaja sanisilwa kwa zola ya ontono baza yengiza mfumwa kavuluza
kaontono kasola muntuko kavuluza kaontono kasola muntuko bikaja sanisirwa kwazula ya ontono baza yengiza mfumwau kavuluza kaontono kasola muntuko kavuluza kaontono kasola muntuko. Munankumbwa se mwana etata mwanda velela unukia ya lumbukia kumie ya mungondi ya tanu ngondi ya me mvua mafunda mole ye makumole ye samba nu tulendi malongi tulongolo kwa tata Madiamba Likengo Jacques yanu inaselo conseiller national Gaki Nkamba ye yimbidi ku la grande chorale de dirigeants malongi katukubikidi mukanda miole katutangidi wanzole wa mose kapkia makumole nzile antiti na tei kumie nsambwadi ututangidi nsiku kumiezole mya dibundu dieto yefokole munankanda wa Zakalia kapia voix nzila ya voix yutuvene référence mukanda wa Matai kapia ntete nzila ya kumie voix na teye makumole lelo mukolo ya mine mukolo ya zomi na mine pona sanza ya mitano sanza ya me mukutumi bale na tukumi bale na motoba jeudi le 14 mai 2026. Matei mapasameli biso na papa Madiamba Likengo Jacques Yazali Selo, conseiller national Gaki Nkamba pemo yembi na la grande chorale de dirigeants. Matei ya bongseli biso na mikanami bale atangeli biso mukandami bale ya Moïse mukapia tukumi bale nzila ya yambo kinozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mukanda ya Zakalia mokapo ya libwa nzela ya libwa apesi biso référence na mukanda ya Matai mokapo ya yambo nzela ya zomi na libwa kino tuku mibale. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Zacharie chapitre 9 verset 9, référence dans Matthieu chapitre 1 verset 19 à 20. Tokei naba communiqué. Service ya état civil Nkamba ezali koyebisa na population nyonso ya Nkamba ete akosalisa recensement oyo kobanda mokolo mwa jeudi le 11 juin kino le 27 juin 2026. Esengami na ba chef de camp pe ba chef de quartier bazalaka elongo na population na bango. Chef de camp soki tour ya kana yo ekoki sangisa population na yo esika boko sanganaka.
na bandeko nyonso pardon oyo bayebi ete bazalaka awa na nkamba na 4 camps ya nkamba moko te azanga na jour na bango ya recensement yango ekobanda le 11 kino le 27 juin 2026 signé Papa Mbungu Belge responsable ya état civil Nkamba. Esengami na ba épouse ya Jiteki était tokutana na réunion mokolo malobi vendredi le 15 mai 2026 na tribune na ngonga ya 16h mokote azanga to ya maboko pamba te ntsinsani ekozala par camp boyei malamu na bino banso signé Maman Luzolo Tchassa Bébé présidente nationale. Communiqué 3 secteurs batata pe ba maman bilenge baspe mibali ya 3 secteurs ntimansi ngome matadi pelunzadi kolala na kolamuka mikolo etikali ya kotanga pona molulu monene na biso ya le 25 mai 2026 tolamuka na pongi to banda deja kobonga mapamba te réussite elonga na likambo nyonso ezali kaka na kobongama ba préparatif tango yangoyo epesameli biso po tomilengele deja na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesameli biso $10 ya misala 10 000 francs congolais pour la redevance pour être faite na biso eleka malamu kitoko pe mbongo ya ntsinsani tobosana pete komema biloko nyonso oyo ekoliamaka kwanga fufu maniok ndunda pondu madesu poisson de mer ba jus etc. Signé Papa Malunda Mamisciple, premier vice-président général 3 secteurs. Dizaisu Kwankangu wa 3 secteurs wa wonsono atata evu ba mama vo bilumbu bimanisi mukuma kyankinzi eto wa le 25 mai imudiau tukumba bima bonso butua butusilanga bikwanga 50 chikwanga fufu un sac mbala maniok makemba na quantité considérable ovoimbongo $10 ya bisalu konso muntu 10 000 francs congolais ya ngombe 20 000 francs ya ntsinsani tuvanga lutumu kadi lusakumunu soso lusoswanga versement ya bima bibia onsono à partir ya le 17 mai 2026 kuna bureau qui a Ville Sainte signé révérend Nzambu Philippe comptable. Sengami na batata pe ba maman ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve na koyana liyangani ekozala mokolo mwa lelo jeudi le 14 mai 2026 na tongo sima ya ntsinsani ya mazout na tribune ya monene to ya ebele na koyoka maye ma ya minene euti epai ya tata mokonzi wa bule mutu mokote azanga boye malamu na bino banso signé le président national ya comité mixte Papa Ntoto Luizi Mabele. Liyebisi epai ya batata pe ba maman selo elongo moko pe na balongi banso uta na le 4 camps ya Nkamba section Kamba ba pèlerin pe ba volontaire ya Luenda Dungi pe Nkendolo était kolesa mbanza mokolo mo dimanche le 17 mai 2026 de nantina na yango esengami na selo pe longi moko moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5 000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi elekimbeka ya kotumba signé Diacre Dievanga Mamfwana Alphonse. Na autorisation ya papa conseiller direct Papa André Mbenza Kangani mfumwa mbanza esengami na ba volontaire secouriste nyonso oyo bazali na Nkamba ezala ba secouriste ya kala oyo bamona na kalisusu te ezala baye ya sika ezala ozali na grade to fonction to pe ozali na grade to fonction te tokutana mokolo mwa lelo jeudi le 14 mai 2026 na ngonga ya 10 heures précises na salle de réunion ya musée Papa Simon Kimbangu oyo ezwami na 2e niveau tokozala na assemblée générale pona kobongisa makambo ezali etali musala pe lisusu oyo etali molulu na biso ya le 12 septembre 2026 tosengi na ba volontaire secouriste nyonso mokote azanga na liyangani
lié liangani monene lié boye malam signé le révérend Katembo Meya Amonio. Direction générale, il y a fanfare kimbangiste et sengina ba musicien Nyons était recensement général et bandaki mokolomoa lobby mercredi le 13 mai 2026 na ndenge oyo. Donc lobby ezalaki ba musicien Nyons, il y a première partie sans exception aux ala anciens yankamba to pèlerin oyembaka to oyembaka te monana. Le jeudi le 15 mai deuxième partie. Vendredi le 16, Simaya Beko, batterie. Samedi le 17, alto, saxo, baryton, tuba. Lundi le 19, trombone et bombardon. Soki, recensement et l'équipe, il n'y était pas de réclamation. Signé à la direction générale, il y a Faki. Nécrologie. Ngai maman surveillante Zinga Nkusu. Na Kofeli, papa na Kinshasa, Ebembe, Ekobima, prochainement, mercredi, na morgue, Pe Ekoya, na Kibula, jeudi, Tokokunda, pardon, vendredi, Tokokunda, Kuna, na Kibula, Ndena Sengi, Lisungi, ya ma bondedi. Ngai Maman Godé Mavuba, membre ya protocole Nkamba, membre ya JTK volontaire, scout Nazaliko Yebisa na Lingomba, pe bayeba nanga nyonso, sango ya liwa ya Maman Mobutu Nangai, na kombo ya Maman Keta Luvuma Ana, ye akufaki le 16 avril 2026 na mboka Inga, nzoto ya mawei ezali na morgue ya Inga, ba fleuve mardi le 12 de Ibimaki yaki na Mbanza Ngungu na morgue ya Nsonankulu. Lobby vendredi le 15 mai boye na mboka Botongo pe bokundi kaka kuna na Botongo na sengi lisungi ya mabonde signé Wabino Mama Godé Mavuba. Mono tata Wayimunwa Edouard, tata Lutaku Georges, ye mama Mangitukwa Henriette, tenaye nsangu za mafua mangudi yetu, busiketo mukanda dia kinsundi, wakele yezina dia mama Masakala Nsiki Alphonsine, yanu wakele Nyimbidi Kujeteki Befale wafua mudate ya le 6 mai 2026. Kuna hôpital kimbangiste ya Kimbanseke, Kinshasa, mafua mena kunzo ya Kiozi, morgue ya Kimbanseke. Le 21 mai 2026, veillée mortuaire pour paroisse et Kimbanseke mission. Vendredi le 22 mai, ma foi, si ma vaïka, ye quiz, ye katuka kuna Kinshasa, ye quiza kufata dia Mpanga. Et luzi kumpe samedi le 23 mai 2026, kuna fata dia Mpanga. Tulombele Ngolo Munabisamu, signé le chef de famille Wayimunwa Edouard. Biso famille Kinkela Mbungu Simon tozali na mawaya koyebisa Ngomba mobimba sango ya liwa ya mwana na biso koko na biso yaya na biso leki na biso na kombo ya Walunda Makatelwa Corneille mwana ya maman Henriette Kinkela moyembi na chorale ya dirigeant ye azalaki musicien ya Faki na mboka Bunia. Sango oyo ekomela bandeko na biso na Nkamba, na Luwozi, na Matadi, na Kinshasa, na Angola, pe mokili ya Poto. Suite ya programme ekopisamela biso sima ya mikolo. Na yango to sengi kaka lisungi ya mabondeli na Lingomba. Signé famille maman Henriette Kinkela, révérend Bamba André, maman Angélique Kinkela, papa Kinkela Patrick pe papa Ludi. Tokei na kopesana mbote Faki umilenge. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya maman Luzolo Bindele Godé, yazali sympathisante pe ménagère à Outina Kinshasa. Recommandation ya papa Nsomwe Fulabwana Célestin,
yepe sympathisant auti na Kinshasa. Recommandation ya Papa Masembila Nsenga Samuel, sympathisant auti na Kinshasa. Recommandation ya Papa Ngwala Mvumbi William, yepe sympathisant, mondimi ya Église catholique auti na Boma. Recommandation ya Maman Nzuzi Nsana, ye azali mondimi ya Église Bima auti na paroisse ya Loma na Mbanza Ngungu. Attestation spéciale pour non kimbangiste ya Papa Théolo Falège Hildarik, ye azali mondimi ya Église évangélique chrétienne auti na Brazzaville, elongo na Maman Miaswasana Hermeline. Attestation spéciale ya Maman Mpasi Mélène Priska, ye azali mondimi ya Église catholique auti na Brazzaville. Attestation spéciale ya Papa Kitantu Aimé Célestin, mondimi ya Église évangélique du Congo auti na Brazzaville. Attestation spéciale ya Maman Kinwani Hortense, yepe azali Église mondimi ya Église catholique auti na Brazzaville. Attestation spéciale ya Maman Kinwani Zola Nathalie, mondimi ya Église évangélique du Congo auti na Brazzaville. Attestation spéciale ya Maman Banchimba Mbemba Sylvie Noël, mondimi toujours ya EEC auti na Brazzaville. Attestation spéciale ya Papa Kimona Albert, mondimi ya Armée du Salut auti na Brazzaville. Attestation spéciale ya Maman Mbalula José Hélène, mondimi ya Église évangélique du Congo auti na Brazzaville. Pe autorisation de sortie ya Papa Bounsadi Kiyansi JP, yazali membre moko katina commissariat de police ya Gombe Matadi, azali donc agent ya police. Bisika nzozwami otelemata kwa pesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya Tata, ya Mwana, pe Tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tozipe bimbangi kamwa mingi ko banda mondimi bandimi kino likolo. Tosengi bolimbi simwe totanga ngo ezalite oyo nyonso to ayebike yake na kimbangi atelematu kwa kopesa ye mbote faki musique. Pesa bande kona bisombote ya esengo na kombo misatu ya bule, na kombo ya Tata, ya Mwana, pe Tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo poto bien papa pasteur ya Vicente pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi Matei bapesi biso na tongo ya lelo jeudi 14 mai 2026 maetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te natina ya milulu na biso ya le 20 mai de direction générale ya apaki abongisi mabondeli ya babeko e biso batata na mokolo ya samedi 16 mai na butu de 22h à 5h du matin ya yenga e batata ya nkamba pe bamboka nzinga tomata ebele tobosana te mokili mobimba bazali kotalela Yelusalemi mabondeli ya Yelusalemi yango nde ekokotisa kimia na mokili yango wana tomipesa misala kati na Yelusalemi botongi nkamba petolo na tobokola nzanza longa tomipesa sosi ya Tata Molimo Santo le 12 octobre ya mbula oyo topesa bafungula periode ya ilanga yango nde towelaka parce que dérangement ya mbula ezali te tomipesa biso mpe baoyo tozali libre ntango nyonso tokendaka kopesa maboko kuna na nzanza longa main d'œuvre ezali très nécessaire ndenge tozolobelaka yango okomi kuna yo mutu ya tout travaux kotala kaka te chorale na bino tomboka na bino komi wana ozali mwana koreki soki bino na koreki bato bazali ya kokoka oyo bakoki kopesa maboko bino bamosusu bokei peut-être na jeteki bokei peut-être na fliki dit-on l'union fait la force panza biso nyonso tozali kolanda na bokebi nyonso tozali na bikateli ya lombango bandeko na biso basurveillant félicitations tomonaki trophée oyo tozwaki na mokolo mwayenga na mosala malamu oyo tosalaki nanu kasi Tata Molimo Santo Tata Mokonzi ya Bule azongiseli biso contribution biso basurveillant ya $10 na mokili mobimba malamu tozala bana botosi pe tobosana te tinsani oyo tokozala na yango na la grande chorale des dirigeants na le 21 juin na mokili mobimba tobongama malamu po ete tosepelisa Nzambe na biso batata le 20 mai yango oyo ebelemi na tina ya cadeau phare $20 to €20 ekatamaki na tata moko ngai na mituna yo mituna soki nanu topesi te malamu topesa tangu nyonso tolobelaka yango cadeau phare soki emonani biso ya liboso ya kosepela koganga kosote kasi mituna eske ngai na cadeau phare yango kombo na ngai ezali to ezate
mbongo na ngai ekotaki to ekotaki te. Tina wana biso batata malamu tobundela pamba te mikolo esili. Mieux vaut tard que jamais. Achat ben pour la bande qu'on a biso ba flûtiste $10 ekatamaki pour na bosombi ben biso pe tobundela po ete tokokisa posa ya Nzambe na biso ezali po na propre intérêt ya biso moko. Bankhole denge tozolobelaka yango. Kole ezali kaka te ba oyo toyembaka na korali ya fareki. Kasi biso nyonso oyo tozali na famille ya bakoko oyo bakangamaka. To batata na bamama na biso oyo bakangamaka. Biso nde batu tozali na famille ya bankhole. Biso pe na tina ya cadeau phare na biso pamba te le 2 juillet yango ezali kopusa na maleme $20 to €20 esengamaki na nkhole moko. Date limite ezali le 20 juin. Alamu bisika nyonso topesa bandeko ya faki na banza invitation tolandaki yango posa ya tata mokonzi ya bule tata molimo santo faki tomata avec force na 105 ans ya envahissement ya cité sainte pe tobosana te programme ya cadeau phare oyo tozali na yango pe biso faki Sinsani oyo toyokanaki mokolo mwa lelo sima ya nsinsani ya mazut oyo kozala par pipitre tobosana pe yango te. Mbotama ya mwana na Nzambe nkolo Yesu Masiya papa de alunga na kiangani na boyei na ye ya mbala mibale yango yebelemi. Denatina wana tangu tozali kobongisa ba uniforme na biso ya nzoto toyeba pe kobongisa mitema na biso po ete akoka kozwa esika oyo ye akobotamela na motema ya moko pe tobosana te Yerusalemi oyo ekotaka bapaya ya ndenge na ndenge esengeli epetwama. Na tina wana lobi vendredi tokozala na salongo makasi ya bopeto ya mbanza. Bandeko na biso ba flûtiste pe jeteki biso tokosalela kobanda kuna na mai ya sima tina poste 3 kolekela sima ya latrine ya ba maman faki ba surveillant la grande chorale des dirigeants lycée Papa de Ngenda et P2 Nkamba pe école primaire Mama Kiwasi Sulwa biso tokosalela kobanda na poste 3 toleki quartier général ya faki ti tokoma na hangar oyo ezali na sima ya tribune pene ya ndako ya ba handicapé ezali awa na kati ya mbanza. Koreki, Jejeki, Gaki, Croix Rouge, Fareki, Epeya Nkamba, Collège Papa Charles Kisolokele, Peba Scout, biso tokosalela a partir ya hangar toleki memorial titokei sima ya latrine ya batata
Banganga Nzambe, Chorale ya Yerusalemi, pe service hygiène, biso tokopeto la temple, pe bisika nyonso oyo ya bule. Panza, mutu na mutu bongisa, Kongo na yoto machete, pau kup to kombo, poete to bongisa, mboka na biso ya bule. Programme ya ba concert musical na tina ya ba milulu minene o ezali kozela biso le 18 mai mokolo monene ya nzembo. Tozali na le 20 mai pe le 25 mai de programme ezali boye. Ba choral oyo bakoyemba lundi le 18 mai na pokwa Batei, Fareki, Koreki, dirigeant Maman, Ajax, Jeteki, Yerusalemi, dirigeant jeune, pe Fliki pour la animation. Bakoral oyo bakoyemba mokolo ya mercredi le 20 mai, toujours na pokwa Fareki, bapapa ya Koreki, Ajax, bapapa ya Jeteki, Choral Apaki, bapapa ya dirigeant jeune, pe Gaki pona animation. Bakoral o bakoyemba samedi le 23, toujours na pokwa Batei, Fareki, Koreki, dirigeant Maman, Ajax, Jeteki, Yerusalemi. Apaki, dirigeant jeune, Bolingo, Gaki, Jejeki, Fliki, Pefaki. Bakoral oyo bakoyemba mokolo ya yenga le 24 mai. Bakoral ya bana classe ya ECK. Choral ya liboso epe nsonaki yenzi 1 2 epe ya nkamba 3 epe nsonaki yenzi 2 ya mpanga 4 epe mama kiwa sisulwa 5 epe 2 nkamba 6 lycée Papa Diangenda 7 collège Papa Charles Kisolokele 8 institut Mpanga 9 ITP Nkamba P 10 institut Tsonaki Yenzi. Alors basengi na biso nyonso bakoral pona encadrement ya presse pe décoration chorale nyonso tobongisa 20 000 francs. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Opération brique na banza mbula nyonso na période oyo les 4 camps tobetaka ba brique nde na tina wana esengami 25 000 briques four ya 25 000 briques par camp. Kanki paku pe weno ndenge boyokanaki ba brique na bino bokokende kosalela yango na camp brique kamfuma boyebi esika oyo bobongisaki oyo bokotimola mabele pona ba brique na bino ezali ndenge moko na bandeko na biso ya kamason. Nzoto ya mama Kinwani ya Brazzaville ekobima na morgue na avant midi ya lelo pe kokunda makaka lelo. Faki programme epesameli bino na banza
pona maye o tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo tango tokobima awa tokozala liboso ya résidence tozongi pona bopesani mbote faki tomibongisa. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tuena kintu adi yesedi to tata mfumo mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia hunu tata mfumo mbanza wena yeto mukati kwa Yerusalemi yesimbili salukiani na kekete bonso bukasisula akyo yandi inkengili a Yerusalemi tungisi yemvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfuma longo mfuma dibundu tangu zazobuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana betobana tokuvana kya mbote faki. Tukubike no moko tavana sedieto kiambote munkumbwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela
tulendele kutovanda tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoko de la sam Tusungiriri yavova meno muzingo kyame ndilange unzambi tombanga inzambiame umpuluza mpelapa sisi tusungiriri yavova meno muzingo kyame ndilange unzambi tombanga inzambiame simfukamine pasizamenge iyezo undoroke mumambi mamo imfomo yasikila munzwako yavelila undoroke mumambi mamo imfomo yasikila munzwako yavelila inzambiame simfukamine pasizame ngeyezeyezo undoloke mumambi mamo imfomo yasikila munzwako yavelila undoloke mumambi mamo imfomo yasikila munzwako yavelela. Tusamba mukumbwasi ye mwana ye tata mwanda vile lumbu kyaki kya nsambano mungonda ya yabo so widi muketo dilo munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ku Yesu Kristo pasi mola wa wana minda betila fumuti Yesu Kristo ngebu azola vulu za muntu watambudila lufu lwa nsoni ye wakoma vana ntiku mosi yemivi ndumo sumuba utoma kusivila kansinge wakavutula di mosiko kadi wazola vanga kaka malauza nesi diako kadi muntu kafetifutuka kala diaka mona ntimenu momo maonsono mavangama mukumaki beto bambi tutomini dioza yavo ngezulele vutula beto bantu tua kala ya kuvaki mosi koko ukalanga kumosi ebanlongo mumvutuka kuzulu wasunga makala ngo kibaku wabasunga luzolo lwako yeo bafila benda munza ya mvimba yekitula bampakanu semikuikiza mwanda vidila sika kulumuka yesika kala yenu kansika lukunza yako mpova zinu mumukanda moyo tumwinangazo mulumbu kya nsamba mungonda ya tata nzambi fumuti Yesu Kristo yinge tata mwanda vidila tuzedi votana bavila vana meso menu kadi tuvanga menembolo zolanga tufusanga salibino nsoni kadi tuvuezanga malakanikina tufuka mene vana malumino pasipota mona nlemvenu tutonini mbizeto kadi nzamvimba niku niku pasipota tezazaya nge ikiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukumake mbizeto bifuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu yema mpila mumpila diaka beto katone itinunu kyankakako nge kaka iswa munuketo lututani na karitu kondolo ankakalenda kala kimpovila kito valoina lutusundisa mumvita zena yeto vanza sima diluketu enfumu kutari ni masumo metoko karitu zedi ovonge mfumo Yesu Kristo diwafuila vananti pasivo beto toabika bana banzambi tulombe luva munza ya mvimba Afrika Europa Amerika Asia ye Oceania ngeye bua vova
Kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kudi alimba kunkulwa. Tumwini vondambo zankaka munza, zakinu kaka muna wisaki abatu bankaka. Muna luvuvamu, yambula obasuri la kimpovila pasivo mukubadi atisa. Kadibubu tumwini vo, menga mabantu, maidi kidikala zinga vana mesomaku, muku makekisolanto adisi. Idio diodine liampasi bini dakiadi mpe. Kadi, bubu ba fiti kutunwanisa, beto ye beto tonavunda sana. Tululombele, luatu katu de la moma onzono, pasivo luvuva muluza muzaya mvimba, mpasivo makanda ezindinga mawizana. Imo mutizi yekula kabani banlongo, mukumbwase, ye mwana, ye tata mwanda vile. Nzambizengyankano muna wantu wantiana Diana dilanga ike konka Onzambizo diansu kami Kwiza ke kwiza vanza Kwandiana wena yompasi Muna wakarina Wakuyandaranga Kampi Onzambizo diatiana Oyandaranga musifana bina Omvalai Soyatorolo Kanchi wa vumbura Kayo Kana vantu bikangwa Kanchi nzambi kikangwa ko Kadinja biwasiroka Kwaye towantua Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi yo ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tuka waya kwa yele mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. ya zomi na libwa tolandaki bongo mateya na bokebi nyonso tata na biso atalisi biso ete tokoka bongo kozala na patience solo providence ya nzambe ekozalaka bongo libaku epa na biso nde yango wana na référence na ye ayaki bongo kotalisa biso bakalite oyo emonanaki epai ya Joseph na tango bapesaki esango ete Maria aza na zemi kasi ya ndima ete zemi wana ya ye solo likambo ya nzambe soki tozangi patience tokokomela yango te patience elakisi bongo elembo ya bolingo tokolobaka ete bolingo elakisi ete mutu azali bongo na bahormone ya ocytocine ocytocine nde ekolakisaka ete mutu wana aza na bolingo soki ozangi yango wana bakolobaka ke azali bongo na mutema mabe elakisi ete ozali na bolingo te yango
aye kobeta se ete kotalisa biso ete tokoka bongo komibongama po ete kolo yesu abotama na kati ya mitema na biso. Wana tomondi bongo tata kose direct ye tata André Mbenza Kiangani bimi bongo na bopolo boso koya kozwa ngbende na ye po ete yende atalisi bongo elongi ya tata Molimo Santu na tongo ya lelo jeudi pe akozwa bongo lokumu kembo lo elekopesa maye na bandeko na biso batsinzili balingomba. Na sima tokoya bongo kolanda malako mwaye akopesa biso na tongo ya lelo jeudi uta mboka kamba Yerusalemu ya sika. Solo tosilongo koyoka nini bakabole biso misala ndenge tokosalela yango na mokolo ya lobi vendredi pona tina ya kolengele bongo boye ya mibale ya kolo Yesu. Toyebi ete kolo Yesu na boye na ye ya liboso atongaka lingomba te, kasi na boye na ye ya mibale nde atongaki lingomba. Yango wana bayebisi biso ete tomi petola tozala patient nyonso nzambe azali kobongisa mpona biso tolongola yango ezala libaku te. Tobatela bongo limemia tolanda lokumu mpe kembolo elekopesa mabongo na batindili balingomba. Luvunda vanafulu kondo kanikuka pungi ang kumaman lu susumuka kin lukandama gi mukunda lukunda nsinu pungi ansitisuka tata lwangisi lukulula mok ba tata iba mama kiamboto kyetu awe tukolele beto petole tezi o nkombo ya tata ya mwana petata Molimo Santu tolandi matei na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bongo bapesi biso yango kobatela biso moi mobimba matei ya mikolo oyo etali kaka mbotama ya papa de alungana kolo Yesu na boyei na ye ya mbala mibale awa na mokili yango tomilengele mitema na biso koloba ete ngomba tata Molimo Santu ya papa Simon Kimbangu koyamba nkolo Yesu waya kolongola biso na mpasi mingi tofandi na papa de alungana ye elonga na ye kaka na kati na mibeko pe kozala makasi na mabondeli nde kopesaka biso solution na makambo nyonso tokozalaka na yango
yango tomilengele na mitema na biso po ete tokoka kozala na kinia. Baprogramme nyonso mpe Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu, yango nde tokolanda mpe kosalela. Yemei Papa Dialungana abanda koloba ntango nyonso ete oyo exemple ya malamu ekokende na mokili mobimba ekouta nde awa na kati na Yerusalemi. Koloba ete ndenge Papa Simoki Mbangukiangani aza koloba na biso ete tozala bana ya botosi, kotosa na makambo nyonso oyo Tata Nzambe akolingaka ya mabe, totika tosala molende na botongi Yerusalemi pe kolona pe kobokola manso wana yango nde kopesa biso kinia liloba na Nzambe. Tozala bana botosi, milulu nyonso ezali kozela biso ezali na ntina tomilengele ndenge bapesi biso programme ya bopetu Yerusalemi na mokolo na lobi malamu totosa. Tongo nyonso tokozalaka na ntintani batata na bamama na ntina na bosombi mazuta. Tokozwaka 15 minutes kaka po ete tozwa mpe ngonga na kokota na misala oyo esengeli. Tosilisi bwana tongo lelo onkombo Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Mukunda Lukunda Ntsilu. Lukulula Moko. Matundu mingi na bokebi na bino baso biso baso to uchi Baluka kulubakala. ko te pa ya Tata Mopesi toli ya Tata Molimo Santo.
Bamama oye. Tozali. Noko azomona te. Batata oye. Oye! Tozali. Tozali papa. Mibimba. Lelo mukolo nini? Jeudi ya banani? Ya batata. Mukolo ya dictature. Ngeta. Bango balobaki, attention, j'ai dit. Donc, nyonso kosala landande ligne de conduite oyo na tracele yo lelo. J'ai dit. Ba mama balobi nini pona jeudi? Mama papa bakoloba nini? Yo dozala na solo pena roi de roi. Bakolonga longa. Po amoni ja kote kuna. Mama batige ntungi dikaka wana. Bo? Kolo mukolo koyebana. Papa de la ville te pesho kaka 15 minutes. Buna. Totala nini kozalela lelo jeudi. Fia ukidi. Atata oye. Oye! Ba mama oye. Pipi. $100, $50, $20, $10. Odondo kiawat. Mama épouse, odondo kiawat. $100. Loba. $50, $20, $10. 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Les à la franc congolais, franc CFA, Kwanza, Telema. Butamisi peut-être batata. Voilà. Ba mama ba fongoli nzela na 1500. Ba mama ba fongoli nzela na 1500. Donc papa Charles soki na minute oyo balobi ke ba proclamer ba mama balongi. C'est pas vrai, oui. papa y en a télémi. Papa Siligi a télémi. Ah oui. Butamisi plaît. Est-ce batata Butapires. Est-ce que Mbutamisi Playaki? Batata 5000 francs. Ouais. Nyoso mbongo. Est-ce que Mbutamisi Playaki? Azali. Gana yoka kiteo, nous sommes. Ba maman 10 000 francs. Maman, zelana batata balegana. Batata 5000 francs. Tokundi yango. Batata 3000 francs. Ouais, nyoso mbongo. Ba maman 3000 francs. 5000 ba maman. 5000 batata. 1000 francs ba maman. 500 francs batata. 2000 batata. 5000 ba maman. Tu as ma franc américain. L'argent franc américain. 10 000 francs batata. Toyamba yewana. 5 000 francs CFA batata. Ouais. L'argent m'embête. Avec combien? Yoki. Voilà. Avec combien? 5 500 batata. 3 000 ba maman. 2 000 ba maman. 2 000 ba maman. Toyamba tata. 2 000 batata. 1000 francs ba maman. 5 000 ba maman. 1000 francs ba maman. 2000 francs ba maman. Te bouger. $20 et monanité, $10. Nanu paye monanité. Biso babilombe. 5 000 francs ba maman. 2 000 ba maman. 5 000 ba maman. Charles. Akeba. 5 000 ba maman. 3 000 ba maman. 5 000 ba maman. 2 000 batata. 2 000 ba maman.
toza kuna te 1500 ba maman, 1000 francs ba maman, 2000 ba maman, 500 ba maman, 500 ba tata. toyamba tata Justice. 4000 ba tata. Nani akotelema na $50? nani akotelema na $50? Ah, yamba tata. Ba mama 1000 francs. toyamba député wana. Nani akotelema na $50? $50 nani? Ba oyo bakoya na $100 balongi. 2000 francs ba tata. 1000 francs ba maman. Batata busa calcul $50. 2500 ba maman. $50 maman de clôturer. Ba oyo bakoya na $100 na ngambo na bango balongi. toyamba chef. Ba oyo kaka bakomonana na $100. toyamba régidor. Balongi. 10 000 francs batata. Ouais. 5 000 francs ba maman. 1000 francs ba maman. $100. 5 000 francs CFA ba maman. 1000 francs ba maman. Papa, mbuta 5 000 francs CFA pesa ki bazongisi yango. 1500 francs ba maman. 5 000 francs CFA pesa ki bazongisi yango. Ba oyo tu robeta 10 000 francs $100 CFA. balongi. Ezala ba mama, ezala ba tata. Porte ya kolonga eza ya kofongwa makasi. Zala na $100. 1000 francs ba mama. Batata oye. Attaquez, chef. Batata oye. Oye. Ba mama oye. Pipi. Bon, ba oye balingi kolonga. $100 moko kaka. $100 moko kaka. Moto pe moi ngai natongisa misolo ngai nazangi kimia Nzambe nabeleli oyaka osunganga maini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga maini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga Sambi solo ngai nazangi kimia Nzambe nabeleli oyaka osunganga maini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga maini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga makasi na yo kwete na longa esanga ikolo ngolu na yo kwete na longa zala mokami na ngai nkolo ya butu mpe na moi atako mipepe elinga kolo kotika ngai te nguya na yo ngai nasangi tata simoki mbangu kiangani pesa ngai nguya na yo kwete ngai nalonga nguya na yo ngai nasangi tata simoki mbangu kiangani pesa ngai nguya na yo kwete ngai nalonga bandoki mpe bato ya mitema ya
nzambe nzambe tata kotika ngai te nzambe nzambe zala mokengeli na ngai ya libela nzambe nzambe tata kotika ngai te nzambe nzambe zala mokengeli na ngai ya libela enkolo zala mosungi na ngai natielikete nakolonga enkolo zala mosungi na ngai natielikete nakolonga tongo pokwa nakotaka mabolongo na se mpona kobelela yo nzambe mosungi na nga kimbangu belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo tongo pokwa nakotaka mabolongo na se mpona kobelela yo nzambe mosungi na nga kimbangu belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga nzambe na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga baini posana bango basukisa ngai bajali kosangana kabutu moye nzambe na ngai belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo baini posana bango basukisa ngai bajali kosangana kabutu moye nzambe na ngai belema zala mosungi na ngai pesa ngai nguya mpe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimia nasalela yo nazuwa kimia nasalela yo ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundela ngai pwete nalonga batela ngai pwete nalonga nzambe na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga na tongo ya lelo na ntsinsani bamama baganye mbuta pirens toponi kaka mpo na yo batata basimbi na kimbielekela chance vraiment bamama oye batata bagane na kimbelekela bino bogane na ntsinsani ekale match nili te batata bayokani te soki bamama nde balobi elimine
Vraiment. Ah. Papa, tala kaka mwana na nzambe azoko botama. Soki to éliminer bango la veille. Alors papa, tango bakobota na bango nkolo Yesu te ono biso nde bato tolukaki yango. Yango papa to vande na biso tranquille. Faki tadi diangolo pona ba mama. Ah, batata bozali invité. Ah, mta de Gaulle, so mi yela ka vraiment. Ah, to polika ka pona mta de Gaulle, so mi yela ka. Allez, de Téléma. De Téléma, de Téléma, de Téléma. De Téléma, de Téléma, défilé. Batata, batata. Moninga a gagné sepela. Ah. Batata, papa si pas, c'est pas ma maman.
Merci Faki pour na tongo ya lelo. Tosilisi na première partie, sika tozokoleka na deuxième partie. Et sika toko continuer kopesa ba fleur na bandeko na biso. Baninga, tozala prêt. Au combat tata mwana pe tata molimo santo ne papa de la ville à lobeli yango tozo continuer baoy bazangaki lobby na $10 tozo ko récupérer à chaque ville de Matadi. À chaque ville de Matadi, ville de Boma, on a $10. Département des affaires sociales Nord Kivu, à chaque Inga, na à chaque Kinzamwete. Soketo landi kombo, baninga Matadi, Boma, Nord Kivu, bandeko ya Matadi tozali awa, Boma, Congo Central, toya kozwela baninga. Ville de Matadi. Ville de Matadi yewana utikoleka. Ville de Boma. Utapires. Tumoni zwa kaka na ville de Boma mbala moko. Oh. Ok. Département des affaires sociales Nord Kivu. Papa Evangeliste. Nord Kivu. Papa Evangeliste ake kozwa pona kinza umvwete na Inga. Nord Kivu. Yo mama Nord Kivu telemana nwana. Comprendre te. Kinjamwete na Inga, d'accord. Na Nchinchani, département Kinshasa, département des affaires sociales Kinshasa. Département des affaires sociales Kinshasa. Département des affaires sociales Kinshasa. Esika tozali totelema baninga. Affaires sociales Kinshasa. Affaires sociales, affaires sociales. Awa muti affaires sociales azate. Même entraide. Zwila bango. Affaires sociales Congo Central. Affaires sociales Congo Central. Yombute pirans kendegak. Veuve Congo Central. Ah. Donc, yo maman, zwa kaka na affaires sociales na veuve. Affaires sociales Chopo. Affaires sociales Chopo. Wana République ya ba mama Révérende Hélène. C'est Chaki. C'est Chaki. C'est Chaki. C'est Chaki, c'est Chaki. C'est Chaki. C'est Chaki. C'est Chaki. C'est Chaki.
bandeko ya Seshaki tozali wapi? Bon, babombela bango. Bachela bango pembeni. Affaires sociales Nord Kivu. Affaires sociales Nord Kivu. ASKI. 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 C'est sûr bango wana deja bazotambola. Bombeli ba. Affaires sociales Lualaba. Affaires sociales Lualaba. Affaires sociales Lualaba. Affaires sociales Sankuru. Affaires sociales Sankuru. Sankuru, Sankuru, Sankuru. Lualaba d'abord et puis Sankuru. Affaires sociales au Katanga. Affaires sociales au Katanga. Au Katanga. Affaires sociales Ituri. Affaires sociales Ituri. Mama Zokoya. Au Katanga te Ituri. Yo kende kozwaka. Comme ça, il y a besoin. Mama Zilamo. Ituri, Kassai Central. Kassai Affaires Central. sociales Kassai Central. Kassai Central. Kassai Central. Affaires sociales Kassai Central. Kassai Central. Kuna nafaki soki Kassai Central akomona na yaka kaka. Omoni? Affaires sociales Kassai Oriental. Kassai Oriental. Kassai Oriental. Kassai Oriental. Bon. Yo papa, lokola yo moto monani Kassai zwaka nyonso. Kassai Central, Kassai Oriental, Kassai Chikapa. Na Kassai Chikapa. Affaires sociales Norubangi. 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 Simaya Norubangi, photo. Simaya Norubangi, photo. Donc, mbota Pires abimi mobikisi. Voilà. Ok. Kolo asili ko félicité bino, mais bobo sana le 10 mai 2027 te. Oui, bakoya avec force. Tosuki si na cadeau. Direction générale Seski. Cadeau, direction générale Seski.
Seski Kikwit. Seski Kikwit. Seski Bandal. Seski Bandal. Seski Bandal. Seski Bandal. Bandal, Bandal. Seski Bandal. Seski Bandal. Bandal, Bandal, Bandal. Soki bazate. Révérence Wila Bango. Inona bino baseski. Affaires sociales Kwango. Affaires sociales Kwango. Papayaka. Kwango, Kwango, Kwango. Affaires sociales Kwango. Kwango. Affaires sociales Kwango. Bon. Kwango, Kwango. Renfort ezaka na faki. Kwango, muta Kwango soki azali telema. Koyoka soni te. Faki wo. Muta Kwango. Meme mai ndombe telema kaka. Kuna na faki. Ezala mai ndombe. Ezala. Voilà. Mwene mbe. Seski Kinshasa. Sikoyo. Yonkolo Fuzila. Seski Kinshasa. Seski Kinshasa. Veuve Congo Central. 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 Nayoki kotoyo. Seski Congo Central lisusu. Soki ba veuve Congo Central bazate butapirense abimakaka. Obokolukela e problème. Seski Congo Central. Ok. Direction générale ASKI. Direction générale ASKI. ASKI. Direction générale ASKI. Bandeko ya ASKI. Aza wapi? Ye wana oyo azoya kokima na telefone. Aza na dudi. Omoni? Yete. Direction générale ASKI. ASKI. Affaires sociales Congo Central. Affaires sociales Congo Central. Azwa kaka mbala moko. Affaires sociales Congo Central. Affaires sociales Congo Central. Affaires sociales Lualaba. Affaires sociales Lualaba. Mama Lualaba, Mama Lualaba. Mama Lualaba. Lualaba. Seshaki Angola. Wana tobengi ka CG ya faki. Aya ko secourir. Affaires sociales Lualaba, Seshaki Angola. Seshaki Angola. Seshaki Angola. Seshaki Angola. Après Seshaki Angola, photo.
Ye papa babengi na retard. C'est ça qui est Angola. Basi baswaki. Baba Babengi bino c'est chaque Angola. Baba kidi. Bon, félicitations à bino nyonso, famille a dit mai, mais tobo sanate que papa Zose la biso le 10 mai 2027 au commissariat de Aboulé tata mwana pe tata molimo centre. Amen. Pona tongo ya lelo tosilisi boye ukombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba. Munazola kwange yese ye kwa mwana ngetata mwanda wa velela fumo tofuka mane vutula funda dia matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malukwa makutuvangilanga mnantangu za onso matuvutudila matondo beno likutubanzi tilundi di munafuko wa mvimba munazola nkenda zeno tutwakila muntemo wao tutambu lilongi litukili munankano kutatanzamba vako nitunkuta muna mwini wa mvimba salukenu mpika ntungu lukimonekene ndomba zetu munantangu za otsono takuna kuni luyimisa kadivo biyimista vanga muna busunditi tangu yifweni mpasipo tokota muna bisalu bina bikuba mane muna tukuna tela mane tululombele wakala yetu ntuwadi yelu seremi di kotanga makanda izindinga kwa bana bena muna nzila batakota vaika lupuva mtulombele kinti mine mtakuiza muna betu tuka le 18 mai, le 20 mai, le 25 mai kutuzibudila zinzila babanzela mpe muna ngonda ya juin bana bena ba musicien muna le 6 juin bika vonzila za mazulu zakala za zibuka muna ndomba zetu muna bisambo katuleni kulilo songa nzako mawonso na matonga kunchantangu beno luzeimo tsungi ziziza wonso zitamoneka beno labikulazo kanti endinga yenovo sitwa kanti katumoni muna meso kanti mumona tena mumeso malumbukia mjambulyanki kondolo yengwilu kali malongi matalongo afuku ye mwini kanti kachuta matambu lako ndwengo solo zoza wonso zulukutuwananga bayala tena kwa ntantu ngada mpemba ili ya utala mpasi kokele kunchantangu menga mabantu matati amuka yakala muna nsiza mputu yakala kwa Afrika mpasi zina yetu tala mpeku RDC kuna este na teye unu kiki mpasi zitatamane kenda zono kakatutalomba munangiza yange papada lunga na kiangani munangiza kwa yanzo yange mfumiti Yesu Kristo lukutuwila kutubanzela mpasi vuluvuva luiza kuntia ntangu lumbu kia unu kia onsu tula na moko mena kututani na munazola kwa ngese mwane tata mwanda wabelela. Amen. Tuende nukia mbote. Bandeko ya faki, sinsani na biso na pokwa. Bandeko ya faki, sinsani na biso na pokwa.
bayoka yango alobaka be alobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboka banani ya bino ngai naza